Bandeko mwana ya Ikofe Renate azali de vierge yango wana trouble oyo ebimi. Bozo remarqué non? Ikofe Renate comédienne na biso actrice bomoni asali émission alobi azali menacé na voisine na ye. Voisine na ye aza na bana ya mibali ya mikolo. Ye azali na mwana ya mwasi ya 16 ans. Aye koyeba mwana na ye ya mwasi, mwana oya mobali ya mokolo ya mama wana azosala mwana na ye mabe. Ye akomi menacé. Mama wana alobi na ye boye. Voisine na ye alobi na ye boye. Si tu oses na komema yo musika, nga mutu na kipaka makambo ya bana basio balali na makasi epai ya mama Olive. Bandeko Renate Ikofe alobeli biso verite mena ndenge ya mukolo. Mwana na ye bafungoli ye na se. Yango wana mama wana alobi si tu oses na komemo musika. Yango voisine alobi yende mutakipaka makambo ya bana oyo bafungoli nzela na makasi. Elingi koloba Renate Ikofe sokake porte plainte makambo ekendeke suka nango na maboko ya mama wana. Bango mutu bakipaka makambo wana. Bandeko boya makambo ezali minene. Soki Renate Ikofe alobi yango na parabole menga papa robo makamba boye nalobaka ngo na parabole te. En détail. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Renate Ikofe alobi bana ya mama wana voisine ne baza mikolo. Oya ye mwana aza na 16 ans. Alors, soki bana ya mama wana ya mikolo bafungoli mwana na ya 16 ans, Renate aza na droit ya koporte plainte. Mama wana soka menase ye parce que ye mutu asalaka pa ya mama Olive elakisi te ye asalaka na gouvernement congolais to na loi congolaise. Loba soki gouvernement ya sika etika makambo oyo etali bafungoli batu na makasi to balali mwasi na makasi to mwana ya mobali na sima bakipaka ngo na bato oyo baza kokipe liboso tango gouvernement ya kala ezalaki wana problème eza te. Me mama wana ezala ye mutu akipaka makambo wana me aza na droit te bana na ye ya mikolo na mandefu bakende kobima na mwana ya 16 ans ya liboso ya Renate Ikofe oyo Renate Ikofe aza na posa
abalisa ye na ndenge ya lokumu oyo aza na posa mwana na ye asilisa kelasi asala mosala akokata kosomba lopango to akoma moto. Alors soki lokola bafutelaka lopango moko na mama wana, bana ya mama wana mwana ne moko ya mukolo ndenge Renate Ifonge Ikofe azoloba, alors likambo ezali awa foko porter plainte. Aza na likambo ya kobanga te, aza pe na tina ya kobanga babiro de te. Bon, na Congo foko banga kaka, me ye azali comédienne, baimbengisaka ye pe na kinga kati. Soka moni azo banga po bamenase ye, alors akende kolobango na bakamarade ya mama wana, na biro bisika mama wana asalaka. Soki mama wana aza mokonzi, alobi na belle vie akoloba na bato mosusu o bakendeke kinga kati, makambo ekokoma pa ya ye moko mama Olive. Soki mama Olive tina mukola lelo ye mutu na ONG ne soki nini oya ye département na ye ekipaka makambo oyo etali makambo wana, soki ye mutu akontinue kokipango, en tout cas akokipe ka ya mama oyo akokolongola musala. Soki pe azo menacer, il faut que Renate Ikofe, parce que soki yo zali mutu bangaje yo na département ya kokipe baka ya bongo elakisi ozali autorité. Une autorité, même ozana mboka oyo influence, trafic d'influence et jouaka rôle, mais faut zala na réserve. Bandeko na loba na bino na Angola, na yebi Angola lelo te, mais Angola ya kala okokoza na problème même na mwana major, et tant que major chaque pokwa asukulaka munduki na ye azo beta masasi bozoyoka pe ezo mata ezo pia pe rouge. Mais soki oza na problème ezala yo aki na tort to raison, major wana jamais okoyoka amenacer yo, jamais okomona bayeli yo munduki. Soki esengi ozaki na tort bake fundo pe na leta sans influence, et puis po bakende fundo fo ezala grave, mais bakendeke kofunda vraiment te ebongisamaka entre ba voisins. Soki solution ezwami te ekozwama kaka. Boye bango bien bandeko, na Angola mutu nyonso azalaki na munduki, ndaku nyonso ezalaki na minduki, mais batu babomanaka te pona koswana. Boza koyoka mutu akufi babeti lisasi, oui esalamaka na badiscussion mosusu pe esalamaka, mais nombre de minduki ezala na nombre de koswana mbele batu basila, mais esalama bongo te. Po bo comprendre ata likambo eza grave bayebi korange yango, même minduki ezali. Yango ngai na kosenga touro même na gouvernement congolais bakabola minduki na côté à l'est baskokaka ko se protéger bango moko, po bakokoka koleka ke ba protéger bango na ba casque bleu. Alors tozonga na makambo na biso, mama oyo mwana na ya mobali afungoli mwana ya mwasi ya Ikofe, ou bien atafungoli ete makoti ye po mwana ya Ikofe na 16 ans tango mosusu pe afungwama na ye. Mais soka afungwamaki na moninga na ye ya 16 ans,
eza différent. Mais mukolo moko aye kobima na ye, en tout cas faut bakende kaka na justice. Tango mosusu ekobima nango te kombo oya monene ekokobima eloko moko normal. Ou bien soki bakokende justice te lokola mama wana azotia kombo ya Mama Olive, bango pe ba comédien bakendeke kinga kati bazalaka pe kota Mama Olive, bien sûr na moment oyo Mama Olive balie ye, mais akokozwa solution kaka na makambo oyo po akipaka département wana na kanisa Renate Fwakende na yebite, ou bien soki aza na carte, soki président Elombe apesa ye carte ya assurance maladie ya association Mama Denise Nyagero, alors amemi mwana ne na hôpital, akomi na hôpital batuni oye na ye pona nini, alobi na ye na ka ya boye. Hôpital ekoyebisa justice, justice ekokitela mama wana. Alors nayebi ndenge fonctionnaka te, mais nayebi soki aza na carte ya association ya assurance maladie ekoki koinfluence moke mama wana aninga na michopo. Po en tout cas Yandi Mosi alobaki yango, nga moyena repeta yango eza te na respect ya ba mama oyo ya ba poids lourd. Mais bon, Renate ikofe, il faut que ikofe, ok, yopaga mwasi kitoko, mwana no pe aza mwasi kitoko, lengelaka ye mama, azovanda lupangu moko na mibali moko mama na bango alengisaka bato, aitilizaka influence bana wana pa mibali batala yo mama mwasi kitoko, mwana mwasi kitoko, lokola bango bamampuyiste bakoka kotia litoi libanda te, bazanga soni, basi vergonia. Tala na komo loba na Swahili yango wana Renate komema bango likolo te, mema bango kaka na ndenge ya logique. Okende kinga kati no, alors kotsa dossier bosolaka na belle vie no, kotsa dossier. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.